Oyo so la papa baloko na biso tango yikoki. Biso sikoyo domi pesa. Ta makamonisa boni ko mipengo isa. Keke nyonso komona yo. Ekoe mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota. Sika wa tango yikoki. Amenta ko banke aboni bisa mokili. Tango wana oyo ezalike maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Batata bamama bilenge balanzia menga makimbangu television mbote bisika nyonso oyo bozwi libaku ya koyamba biso na bandako na bino na misala na kati ya mbeto pito pe bongo na bongo sango ya kitoko pe ya malamu ezali ete tata nzambe kolosepeta moyo mosantu basili kobatela biso pe toko komona mokolo mwa lelo ndenge boyebi bino nyonso ete l'église Kimbongise est en deuil na kati ya disparition physique ya grand homme de paix na kombo ya papa Joseph Biangenda asaki kotika biso le 19 octobre kasi lokola tokobutaka mboka ya bule pona mabondeli pe misala toyokaki na maloba ya tata Songia Nzila lobi na tongo ete tozongela misala na biso yango na biso ba tobutaki mboka nkamba pona kolela tata na biso akonsole biso ebisi te topangosa ma ya miso tolela te pamba te ezali elonga nde lelo oyo boye tozongeli misala biso banso tozali awa na kati ya memorial ndako ya bankole là où nous nous souvenons de 37 000 familles et 150 000 martyrs. Baoyo babunda banzima ko landa tata kimbango aveuglement bakufa po ete lelo yo cette chère église soit celle qu'elle est. Yangwana biso menga makibango to yaki po totalisa na bino lolenge nini misala ekoleka to ekokuta misala esi ebanda pamba te tokolandaka yango na nzela ya ba organe de diffusion ndakisa na ratel ki na presque nkamba officiel lelo yo zali tour ya menga makimbango télévision yeyi ko lakisa na bino misala oyo ezali kosalema awa na kati ya memorial okotala nkango ya bana tata nzambe batondani awa pona kopesa maboko na tata mokonzi ya bule po ete vision na ye ko accompagner œuvre salvatrice oyo uta 1921 yango wana to biso tokoloba te ezali na bato oyo bakokamba kabandeko bakosala yambo ete tosolola na bapelero bakoyaka nkamba mpona kosala misala tokokende lombango kokutana na ingénieur oyo azali kosupervise bongo batravaux to mpe kocoordonne ye nde akopesa biso badetail na bokebi mingi nde bokomona kaka kuna na nsima donc molongo awa ozosala okozala na kolemba te pamba te ambiance ezali na kati ya loyembo mpe bongo na bongo ena nguye tata molimo santu nde biso na bino tokokende kokutana na ingénieur ameka mpe kopesa biso badetail pamba te mingi bakozobaka ba bouche non autorisée mais oyo baza wana mpona koluka ko papa Kimbango apesa bango ba détail mais ndenge nini tosalaki ntinsani boye ezokende boye ezosala boye nzoka nde soki otali monene ya memorial oyo na misala tokosala ezali mosala moko oyo ezokone oyo nécessitaka mpenza nde babaka financement ya banque mondiale kasi biso na bino toyebi ete tokotongaka nkamba na mbongo ya pilipili na mbongo ya matungulu il faut être fier kimbongiste pamba te mokili kokotuna yo okolakisa bilembo oyo yambo ete bango baya yango papa alingaki biso tosala nano po soki afongoli baoyo wana ntango bakoya biso tosi to accomplir une très grande partie yango wana toye na papa ingénieur azali moko ya biso mwana ya ndako mwana ya tata oyo atiki nyonso aye na kati ya entreprise na banque ezanga bantelele ezanga détournement akobombisa ye po ntango akobuka abuka ebele ingénieur ya mbote na bino solo bakolanda biso na mokili mobimba travers le monde nzela menga makimbango télévision bayi na posa baye babandeko bakolandaka nkamba l'actualité de nkamba à chaque instant pe bana etata bazali dévoué mpona kopesa maboko ndakisa awa na memorial bayeba papa kombo na ye nani pe azali kojouer rôle nini awa na kati ya memorial pe tokokende na détail ya batravaux ata tokokende na molai ya singa te mémoire synthèse mpona talika baka te ya colonne oyo yo kopesanga yango na kombo na bino batécnicien na yoki somo natali combien de bar ekoti wana sima boni ekoti wana ngai napesaki combien mpona telemisa ata colonne moko nga kimbongiste kamera ezali wa bino komba tatamona pe moni musantu ngai nazali papa Obutela Jacques nafandi awa na nkamba fandi waki na nkamba mpona kotonga yerusalemu misala oyo papa apesi biso mpona kotonga memorial na memorial ndenge boomona batima na biso azali na 70 mètres sur 52 mètres bon musala oyo etape tobandi nango toza na kati ya fruit tobandi na basemele
ti to ko mana ba ko fixer ba colonne na biso to couler déjà ba semelle ah to ko couler ba demi colonne ne boza ko monana après to fixer ba colonne na biso après to ko na béton de propriété pour être maçonnerie filante ya fondation ebanda yango bo moni préparation yango to sala ba colonne na biso to ba colonne na 52 to ba colonne na 34 yango bo moni déjà to fixer yango ba colonne na munene bo moni ana ba colonne na structure ye aza ko zo charge ya mira souternement ne bo moni wana pour être ndako na biso aza ko bimati likolo partie haute aux alliés à 18 mètres sur 70 mètres. Na partie tikali kuna likolo toza déjà na 42 mètres. Oyo to tikali na kuna photo climatique kuna côté escalier. Ya ngoni partie to na to bimisa. Na partie oyo toza déjà na deux caves. Na deux caves ya ngoni tozo bunda po ete to bimisa deux caves to bima likolo po ete ndako bima na liboso. Nde étape toza na yango. Voilà papa, il y a un peu de biboé. Et est-ce que tu peux poser la moi idée pour au télévision sur terme technique bandekolo d'ingénieur sur barola na biso ba oyeba. Kasi ba mama na ba papa o bateka kandunda bagenda kosala musala tindika ka saki asima yebite. Na moi détail penza ya biso ba o to ba profane ya musala oyo. Na colonne de solobi oyo ya mukie oyo. Et faut taper combien de sacs à ciment, combien de barres de terre, fait oyo munene ko ta combien na yebite na tuneli yango. OK. La colonne la biso à 34 euros. Oyo ba colonne oyo ko zo ba mur, ba bloc oyo 20. OK. Yango bomoni ba style la colonne oyo to tiango 34 14. Na 34 14 wana. Demi colonne wana na semelle la biso aza ko ta biso 6 bar 6 sacs ya ciment. Na colonne moko. Semelle azoko ta biso 6 na demi colonne oyo. Colonne demi colonne to couler asa biso sac mo na ndamo. Na sekuna a côté biso 4 sacs na ndamo. 4 sacs. Yango ne sai lokola 6 c'est demi. Yango. Et bon boya minene. Bon oyo ba colonne minene eza ko ta biso 8 sacs ya ciment. Na 8 sacs ya ciment wana po eta za colonne azuza charge ya mabele. Wato otoni sa mabele ti na niveau ya likolo. To compacter on a niveau likolo. Yango moni akota biso 8 sacs ya ciment. Bana na semelle oyo goza charge ya bâtiment. Bana na seti likolo. Ya za dia na sema mabele kunda to so sipi déjà ya mabele. Soki to sipa ke mabele tembe bomona ki. Boko za na sema mabele moyo bomona ye. Exact. To comme une étape oyo ya béton de propriété pour na lancer fondation na biso. Nzaya vimba kavena wakakako Nzaya vimba Nzaya vimba Kavena wankakako Una
considérait l'humiliation que depuis le temps le plus reculé, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de tous les peuples de la terre, aucun n'a été autant maltraité et humilié que le peuple noir. Na kati ya memorial biso bana tata molimo santu na batata na bamama bile tomoni ntina okona kolobaka ete tozali biso nyonso bajeune pambake awa ekipe ya jite nde bokomona na bana mikie na batata na bampaka biso nyonso bajeune mpona kopesa maboko na tata molimo santu ndenge bokomona awa yo oyi na mbongo yo oza na mbongo mpe ozwami epai na epai ndenge omonaka delegation bakotaka likolo yaka kopesa nzoto mpe molimo nana kosalela tata nzambe esika tokosalela tata nzambe nde yango wana tokozwa makambo ntango mosusu toza te na biloko tote kasi misala yango nde kokotisa biso na mboka elakaomona awa elongo na nkango ya misala na lotomo ya nzela oyo toyaki biso banso esi maboko na tata nzambe basala esengo ya boye okomona détermination mpe motivation ya basimbangisa ya mokili bango ya koservir mokili de leson oyo tata ndenge nalobi ete biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya mbangu yango lobi tozawa lelo tozawa lobi tozape toza awa mbula na biso moi na biso mawa na yo mokwezi mawa na yo motioli oyo ti lelo oyo kokomprendre vision ya tata mokonzi ya bule te batata na bamama nde tozali na oyo esika tosaplasa na bino esengo ya kosalela nzambe voilà batata na bamama yo omoni ke osombi likolo na se ozwi ta na yo ozwi kamera na yo mpo bwezaki mbangu botala papa azali na problème ya miso kasi aye kosala misala na kati ya musée alingi kombo na ye komama na kati ya buku na kati ya mémorial pardon kombo na ye komama na buku ya bomoi ntango tata kokanisela aloba tata kanisa ngata yo vanzi batata na bamama tolata kosia likambo oyo na bino bayebomesana kondima tata kimbango aya na tongo apesa bino detail ya mosala na ezolekela ebongo titani boye esalemaki toyoki explication ya papa ingénieur na bakolone soki mutu moko olobi kaka ngai kimbangise na otelemisa demi kolone moko toyoki detail oyo papa ingénieur apesi biso detail wana ezalaki mpona nini batata na bamama natuni ye badetail wana po tomeka koraisonne en tant que bandimi lelo oyo soki ngai nokimbangisa tozali combien dans le monde tozwi détermination te ngai na kotelemisaka demi colonne moko oyo ezokokota 6 arc ya nsima te ngai na kotelemisa demi colonne moko na babarre de fer oyo totala monene ya mémorial oyo epuis toza na seza na 2 quart tolata susi ya likambo oyo papa seki biso eloko mosusu te topesa ye kaka confiance topesa ye kaka confiance totika koyimayima manzambe bakupaka te naye bakolobaka na kikongo nitu kaka isobanga biso tokosala mosala na kati ya mémorial stratégie ya malamu batalisi biso osimbi nsima ozwi zelo osimbi bamama lutula nkunga ko bakona biso na mokumobinga ayeba ete tozali na kati ya lola Tinda. Wewe,
Voilà, batata na mama kati na biso ndenge tolobi toza kokoba na kati ya misala. Kati na biso tozali na mama na biso moko yazali catholique. Ayaki kolela papa José Kasitanga ayoki mbela ya wana tokokende kokutana naye azali kuna na ngambo. Soko tali yo koyeba te kazali catholique po lolenge acheli kitambala pe acheli elamba ezali koyeba te kasi toza na kati na misala ndenge tolobi tokokende kokutana naye pamba te tomoni pe ingénieur akomi mo muke dégager a continuer kopesa biso ba détail ya bakolo ndenge totunaki ye pe koyeba soki bâtiment na biso oyo ezali na combien d'étages mama na biso ye wana azali na ngambo. Voilà, tozali ko kende pene na ye nde tokoyeba ndenge nini ya kosala. Voilà, mama mbote na bino. Mbote mama. Solo bengami na kombo ya nani? Kombo na ngai mama. Tika nani papa zwaka comme ça. Mama Ketakemba Charlène. Voilà, mama Ketakemba Charlène ozali nani outi wapi? Pe nini yo kosala exactement na kati ya kamba to monyo a na kati ya mémorial o kosala. Bon, na outi na Kinshasa. Toaki na matanga ya papa José Diangenda Kiangani, papa Rigen. Nde toaki kokunda, toaki kolela ye, po azalaki papa ya biso, papa pona biso, donc en tout cas toaki kokunda ye awa na Yerusalemi. Nde awa na mémorial, vu que papa Mbenza pa lobaki misala esala mabat bazonga na misala,
ekuti ngai mpe awa na mboka ya Yerusalemi na binga mpe fona tia maboko na ngai na misala oyo po ete alobi totonga lingomba elongo na bango yango wana na bina bakisa 1+ namema zelo na ngai namema beto na ngai namema mai na ngai. Mama Charlene oti na paroisse nini boye? Ngai naza nanga mokristo catholique me nabotami na libota ya baye bazali bakimbangiste yango wana omoni ntango na ye awa bomoni deja identité yango omoni mpe na bino akoki kotika bongo te mpo oyo ezali yanga libota fo nasala mosala oyo bapapa basengi biso ndo tomona tosala yango wana bolingo nyonso kaka nde basenga biso ntango nyonso bolingo nde esalisaka mosala yango wana tokokende na mosala. Matondo mingi wana ezalaki moko ya ba chrétien catholique oyo azomi awa na nkamba amoni misala ekosalema alobi akotikala nsima te ayaki kolela papa José Diangenda kasi ntango ayoki papa Mbenza abeti mbela tozonga na bachantier alobi ngai nakopusa mobembo na ngai fo natia mpe elembo na ngai na mémorial papa mpe ayeba mpe nayaki nakomisa ya ngai kombo na buku na bomoi po ete mokolo wana tata Nzambe mpe akanisela ngai boye tozongi epa ingénieur papa cameraman tozonga pa ingénieur tomoni na nsima ya kopesa ba directive na nsima ya kokangisa po ete tokule beto de propriété ndenge alobaki apemi mwa moke toyebi tozongela ye akolemba biso te pamba te ezali mokumba biso toyebi te toyiba profane biso nde tokozwa précision epai na papa ingénieur na biso mbuta to motu na so ezalaki ya koyeba soki bâtiment na biso oyo ezali ya combien de niveau pamba te wana nde esika totelemelaki mwa moke bâtiment na biso ezali ya 4 niveau. À 4 niveaux. Exactement. Voilà papa siko na 4 niveau ndenge tozali awa totunaki motuna wana mpona kotalisa na bandimi bao bazali baprofane bameka koye kasi na ndenge na niveau kaka toza boye en tant qu'ingénieur soki esengeli obeta mbela na mokili mobimba oyo ekolanda biso à travers le monde oyo bakolobelaka kimbangu bakobengaka ye mfumu bakobengaka ye mvuluzi bayebi te mvuluzi akotonga mémorial na nkamba mbela nini yo kobeta na bayike bakolanda biso po ete bakoka koyeba ete na niveau tokomi ekosenga boyeboye te nkamba ata mosusu na difficulté na mémorial ezotonga ya eloko moko songolo to pakala akanisi bakimbangisi nyonso na travers monde ntango papa proclamaki travail oyo ya mémorial kimbangisi nyonso azalaki deja okura eloko sikoyo ezali ya makasi biso bakimbangisi te tomipesa tofungola matoi na biso na Yerusalemi nkamba elobi nini papa alobi nini mpo na mémorial mutu nyonso ayebi bambuta nyonso bayebi baza baresponsable oyo papa apesi bango mokumba mpona kotonga Yerusalemi soki papa asengi mbongo oyo ya mpona matériel ya Yerusalemi bamipesa bazala makasi na ba stratégie ya sensibilisation po ete mémorial etelema te nakanisi na fondation oyo na démarrage tozalaki na papa awa papa yebisi biso fondation eza na durée ya 1 mois apesi biso ba ingénieur 1 mois tosilisa fondation oyo so na biso na makasi na biso na mwa ndambo ya mayele apesi biso tomoni toza capable na 1 mois tosilisa fondation so eloko nini eza kosala biso ba difficulté soki matériel ezangi yango ekosala ete maloba ya papa ya 1 mois ekoya kasi soki matériel ezali moyen maloba ya papa ekoya ezate kwa biso nyonso na bandimi na biso ba ingénieur tosalisa musala toza mobiliser na komi pesa po ete musala ekende liboso moto ya kozala na esprit ya kofrene mémorial azate po ete maloba ya papa ezali nzambe soki ya lobi biso nyonso tosala nini tokosala yango wana mama. Voilà papa ingénieur biso zaki na biso esengo penda ko pembe na bino ko ba détail yo kasi na o biso totuni nini oyo moni okobakisela biso na maye onde to sali to espérer na ekendeli nini nde tokokende malembe parce que 1 mois yango to komi na katika to komi na suku pona moni ba beto de propriété zanano o ezaka juste début na 1 mois papa pesaki biso toza nano eloko ni esali ete mikolo epusana po ete papa na biso papa Rigen oyo papa pesaki mokumba ya chantier ya mémorial aye kotika biso na moment ya tiki biso esali ete tosala musala te na temps oyo totelemisi musala mwa 1 mois wana papa lobaka topusi yango donc tobakisi mikolo koliko sala 1 mois tobakisi ata 10 jours po ete esala kaka 1 mois ya papa ayango wana mama toza penda na retard te toza penda vers eloko ezangi eza te
Matondo mingi papier ingénieur to ebi ete soki to sisi ko cha beton de propriété to kozonga lisusu tango to ko couler po to ebi ete lokola vision na biso dali ko accompagner misala ya tata mokonzi ya bule na étape nyonso to ko yaka ko beta mbela pamba te yango ne to benga meli bapandisango to tondi bino botoni. Merci. Voilà ba tata na ba mama tozali kokoba bandeko na biso ba internaute biso to benga mi ba youtuber yo kozwa kata na yo fongoli caméra na yo otie téléphone na yo po banda ko critiquer nkamba oyebi ni ebandelini suka oyo telemi pono lo ban église Kimbangi semaine na kombo église Kimbangi semaine en mal s'il vous plaît biso ko bana papa to lingi na biso retardé to lobi retard makiambi yango na bomoni biso maboko eko beba na kati na musala poto pesa tata na biso maboko donc bino ba eboko lobaka epai na epai boko sala ba analyse donc nenza beba ko sala ka analyse te boko loba makambu bo chiche kamba na tongo kamba na poka boye ba ete biso bana ya papa to lobi biso vision na biso se moko sima ya papa toko pesa e maboko toko lemba te yo pe ozali na ko rêver lamuka e bongo na biso bakimbangiste biso bana ya papa biso ba o toko bela ka kimbangu nzambe babengi yo nekongo babengi yo mvuluzi tala misala yango kolone oyo ndenge papa na biso alobi akokota 6 sac wana kuna akokota soki 10 sac joie détermination tala beton toko balola makolo na kati ya ciment ekozikisaka yango moi stratégie soki to baloli to zui zelo to pangosi soki osombi ata 50 bots olobi nga lelo yo misé mémorial pardon na contribuer 50 bots na yo bandeko bakolata babaloli ciment na kimia olobi ngai pona papa na kokufa nasomba ata bagan po mbala ciment ma falanta kwa mwazika maboko ezate ezali moko kwa accompagner nzela soko olobi pe ngai naza na mbongo te na memi nzoto na molimo na ngai na nkambe oyo kopesa maboko otali pe ba kantine otoko simba a batata na ba mama olobi ngai nasombi sanso po memelaka kaka mai ya mémorial tata na mama nzamba akoliaka nyongwa mutu te na esika ofanda na bacholi na esika ofanda na bavwezi obanda ko juger ba conseiller ya papa ko banda na likolo tina se moko sima ya moninga zwa conscience tozali bapandisa ba disciple du Saint-Esprit toyaki pona ko accompagner œuvre salvatrice tata mokonzi bule ko panda sangona à travers le monde pour que mokile yeba nani azali ni ko sala pe posa na azali nini biso na bino totika la ona pona ko landa suite ya programme na biso to ko memela rabino boye ba ete mobemba na biso na mboka nkamba azali ko continuer to kuta na mikolo azali ko ya et to kotika na suka na bandeko ba ko za disposer ba sa sengo na bango na kati na mémorial ba témoigner na komba tata mokonzi bule to kuta na mikolo ko azali ko ya matondo mingi. Merci mingi mama na ndenge na tuni yo pesinga réponse tokutani na mosala mémorial epesi esengo makasi lokola babiso touti ba territoire de Kese eyi kosala coïncidence mpona komona mosala oyo epesi esengo munene pamba te olobi ya malamu te soki ozali na mwa moyen somba kanti somba butine po otinda bato basala nini balata ezali ka kopesa papa Chimo Kimbangu maboko kati na mosala oyo azali kosenga na biso bana na ye tosalela yango. Merci mama journaliste na tondi obotonde bele nzamba peso makasi pe peso nguya pona kopesa kabiso sangwelamu matondo mingi papa na yebani na kombo ya papa Bokele Bange Damas pasteur de paroisse ya secteur Iyalima territoire de Kese eyo kani papa bon nazali papa Mbani na vanda kana ville ya na Congo Brazzaville na Pointe Noire toya wana Yerusalemi na mosala oye pesali ya mémorial oyo papa pesi biso po ete tosala ezali chance na biso yango wana mama esengo mingi nini olingi oloba posa na biso ezali koyeba esengo na bino ezali nini ko se retrouver awa pour moi tamso yaki ka papa alobaki mais yo moko na kati na yo nini ekotinda yo kwa kobimisa na ndengo se retrouver awa. Oui mais parce que mbele ezali ya biso soko ezali mwana elembo te pona komata na mboko eza pasi ozala kimbangisi te mémorial ezali pona mokili mobimba ezali pona biso nyonso ezali bomengo na biso ezali esengo na biso parce que Yerusalemi ezala ka pona bakimbangisi te yo zala catholique yo zala protestant yo zala musulman yo zala moto assemblée na assemblée bakimbangisa wa nkamba ayambaka mutu nyonso d'abord comme nango nkamba ekambaka batu nyonso yango na tozo kosenga ete bandeko totinda ba cadeau to somba biloko ba ciment to somba ba mabende
to ya kosala mosala wa pamba te to welela mutu na mutu awelela lipamboli mboko oyo ezali mboka kujwa lipamboli yango eponaka te lipamboli wana ozala mwana muke ozala mokolo ozala nani lingomba nini eponaka te yaka ya kujwa lipamboli wana memorial voilà esengo na biso yango wana to kutani na mbuka ya bule esengo na biso yango wana mama matondo mingi mbuta. Merci. Kombo na ngai mama Ntumba Tonika João na uti na mboka Angola na kati na Luanda na sepeli makasi ya kokuta musala ya memorial na zani esengo ya makasi pamba te biso kuna tokosala kana mbongo kasi lelo ekute minga akati na mboka Luselemi nazali kosepela pamba te mingi pe tozalaki na bango tokomi na bango te kasi ezali grâce pona ngai pona koneta mabela mboka Isantu pona kosala musala kati na memorial yango na zani esengo makasi pona kosala musala opopasi mongi mbongo kyangani akanisela biso nyo toza mapamboli pamba te yango nde musala tozali kosala na komba tata moteli musantu matondo mingi. Kombo na ngai mama Flore Madiata Nlandu na uti na Mbanzangu esika bakangelaka esika pe bazofongolela ngo a toza na kata mboka Nkamba toyaki kokunda nzoto ya papa Rigen tokoyi siko na kata memorial tozali kosala misala po papa lobi tosala misala totonga tobokola donionso eza pona biso po tobongisa venir à lobby. En tout cas, toza awa, toza misala, toza pena vraiment kitoko. Ambiance, eza awa pena kitoko makasi. Vraiment kitoko. Voilà mbuta mbote na bino. Mbote maman journaliste. Moni bino pene ingénieur na kati na misala bako na biso na mokili momimba. Communication moko facile pe brève. Pe interpellation na baindo banso bakolala. Oui. Na kobanda nani na kopesa kombo na ngai. Voilà. Nazali papa Charles Undula Makulu à Baïs. Nazali pasteur évangéliste ya paroisse ya plateau de 15 ans na Brazzaville. Naye natina na milulu ya 12 octobre. Nasimande ya wenkolo tata Simoki Mbangani apesi biso maloba biso bambuta tozela nani tozala presete kino akopesa mot d'ordre ya mayanga ni otobengi assemblée to lukutakano mais kino lelo lukutakano mokolo nani yebani te awa tomipesi na misala ya kobokola kolona pe botongi ndenge boza kolanda biso na esiko tozali. Esengo na bino ezali nini mbuta ya kokoma ya kozoma na esika wana kati ya kosala mosala. Esengo ya makasi ezali ete nazali ko participer activement na bandeko mosusu ndenge boza komona na kokokisa elaka oyo ya tata Simoki Mbanga lobaki ete esengeli na mitoki na biso to misalela to tonga mboka oyo soki etongami te moyindo moko akozwa kimpwanza ya molimo te moyindo moko akobonga te ezala biso bakimbongiste bandeko mosusu bazali koyenga na mangomba mosusu bango banso bayebete mosala o tozali kosala ezali ya biso kaka baye tozali awa te ezali ya biso banso na mokili mobimba. Matondo mingi papa interpellation na baye bazali mosala bayali mosika pardon interpellation ezali ete na baye bazali na mosika tango mosusu bakoki kokoma awa na Nkamba lokola biso baye tokomi te bango bakotonga na mosika na misolo pusa na penepene ya paroisse kimbangiste oyo ezali na mboka na ville na province na territoire na district na secteur oyo vandi ko banda kimbangiste pe non kimbangiste kutu kombo wana non kimbangiste ezalaka susu na sens te poete mokili mobimba baye banso bazali bayindo bazali bakimbangiste na koyeba to na kozanga koyeba pusa na penepene ya mokambi ya groupe ya chorale ya mouvement ya ndeko moko kimbangiste oyo oyebani na ye to yo moko luka o participer na oyo yo kokoka na misolo o participer na misala oyo ezali awa ezali ya elaka oyo ezali kosalema awa na Nkamba. Merci de tondi bino botondi papa. Na tondi bino mama. Putaki ambote keno. Voilà. Hotel na biso kombo na bino nano yambo. Wapi bo uti pe sengo na bino awa ya kusengo na bino ya kokuta mbele na biso awa. Ngai kombo na ngai papa Disolokele Nkunku Ginar
révérend secrétaire des centres ya Kwilungongo. Eyokani sukali na sukali. Oui maman. Mbuta tozukuti na kamba awa na kati na mosala. Oui, esengo na bino ezali nini? Vraiment esengo mingi kati na lola. Kamba Nouvelle Jérusalem et utalikolo pekita na se. Très bien. Donc bisonde to zotonga lingomba ya suka na mokili. Mususu ezate. On est 4e génération ezali ya tata molimo mosantu. Voilà. Bisonde bana ya tata molimo mosantu. Balinga te. Yekaka nzambe molimo mosantu. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Mfoko. Mbuta. Mbela ekozanga te na mokimo bakolanda bino na ngonga oyo. Mbela nini kobeta na bao balali to pe bao bakoyeba te ikambo yango epesameli biso po ete tozalaka na biso bato te kasi ye wana ye anzimi kosikola biso bayoka mongongo na bino. Vraiment tosengi na mokili mobimba. Batata, ba mama, bana, mindele pe baindo. Bomata na nkamba Nouvelle Jérusalem tosala misala. Parce que Nzambe mususu azalite. Yende ebandeli, yende suka. Yende alpha omega. Voilà. Moyen to changer ye exacte muto pas ko changer ye azalité akotikala libela. Matondo mingi toyokani. Merci beaucoup Mbuta. Merci maman journaliste vraiment na sepeli mingi et d'ailleurs au lac vert blanc. Vraiment couleur de soie. Uniforme ya lola. Vraiment. Oyo ba santo ba kitanango na si. Vraiment. Mususu azati. Uniforme mususu azati. Ezaya Coca-Cola te. Olinga te vert blanc. Mosala oyo tajali kosala jali ya moto te touta na yango na likolo yango ndo moyina kosepela kate mosala oyo tajali kosala jali ya moto te touta na yango na likolo yango ndo moyina kosepela kate satana kufisoni alinga baby sele monanga motambo achaki na bute simbite abimisi yango na moyi satana kufisoni alinga baby sele monanga motambo achaki na bute simbite abimisi yango na moyi musala oyo zali kosala jali ya moto te touta na yango na likolo ya wana musala oyo jali kosala jali ya moto te touta na yango na likolo ya wana moyina kosepela Aya, kibangiste oye. Esengwa boye batotala ba mameza la kala na lola na Nouvelle Jérusalem. Mama, liloba ezali nini? Liloba ezali mama. Esengwa boye. Ata otambolo mokili mobimba komona ngote. Mais soko nyati kaka na Jérusalem na mabele ya papa. Okoyoka esengo nini bomba ma awa. Onyo se bomba ma. Ezolinga soko komi neto ndiro mi bim, neto matenete na lolo banoko sala misala nyonso. Et puis de na famille na yo soko zangi kimbangi seza famille ya kopola. Soko sana kimbangi sata moko ta mibali bango na bazo biki sa famille nyonso. Bosala kama kasi ata ndenge ni sata siko zo tambo sabino. Mais sala kama kasi ata na famille zata na kimbangi se moko. Potengu yesu ko yebi, tangu siko zo ya kozwa molimo ya sikazo azo ya koleta na famille pe zo bika. Yango wanto yaga na nkamba yelu selemi to yaga pona ko sakana te soki to ye awa sala sambela. Oye osali musala suka nango oke ko sambela. Wande siko papa zo longola yo na mikakatalo nyonso ye nango na Yerusalem. To kutaka na bandaku to yaga na mikumba ebele bitumba ya butu ya ba famille ya batata ya bakama ya batu ebele. Mais soko ye na Yerusalem ye na mikumba wana komi fandi sate yaka banda ko sala musala banda ko sambela nzambe ko mona zo longola makambo wana nyonso tango zonga pepele mungu na ko meka yo ko koka yote ne yango wana sengi na bino bandeko to
tolemba te kamba oyo eza mpona biso soki biso totongi te nani mosusu mutu akotonga yango tosala makasi ala makasi vraimen mpona kotonga antuka tozala na kondima na makambo papa azoyebisa biso mpona mokolo ya suka tokembela na elongo yango nazalaki nango nayebisa bino bandeko na ngai na kombo ya tata mwana tata molimo santu amen Kolo yango no moyinda musala oyo tozali kosala ezali yambo tote toutana yango na likolo yango no moyinda kosepela te satana kubisoni alinga bebitele monanga mutambwataki na pute sibite bimisa mona moyingi satana kubisoni alinga bebitele monanga mutambwataki na pute sibite bimisa musala aya tazali kosala ezali yamo sautana yango na likolo yango ne moyinda kosepelaka te. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Sosola Moindo, Sosola Kivangiste. Merci beaucoup. Wale zani esengo ya bato bako vivre penepene na Nzambe. Bazala ezali kwa nzeto economy penepene na mai ekokauka te. Nde wana esengo na biso lokwa to na Nzambe. Ya solo tozaki na esengo lokwa to yaki e banso nde tolakisaki bino molai ya matanga. Kasi lelo tozongi na misala esengo za na biso ya mingi. Tosisi ko balola beton wana tokai pomba te tokomi bongisa tozonga pe Kinshasa sala sambila Nzambe akumisa bino.